Voilà, très heureux de vous retrouver, très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre en direct de votre chaîne HD Congo Web Télévision, la chaîne à la haute définition. Là, il faut profiter et dire un grand merci à celui qu'on appelle le PDG Chabani Record qui me suit en direct depuis quelque part et aussi au PDG Joseph Maboti Nsiala, les patrons de l'Essimcom et de l'Emest, et à tous les fidèles de cette émission, parce que vous avez choisi cette émission comme votre émission préférée, votre émission qui vous donne toujours les informations et les activités de vos artistes musiciens. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un grand parmi les grands de ces pays. Il est parmi les musiciens qui ont fait la fierté de la musique congolaise et pourquoi pas de la musique africaine. Il s'appelle Félix Ouazekwa Mokwa Bongo, monstre d'amour. Il est ici avec moi sur ce plateau parce que si on a le bien appelé Sabino déjà mon titre pour vous benga bato baza déjà libanda bakota lelo aroloba et à retoucher par rapport à l'actualité politique en étant citoyen congolais. Aujourd'hui, on doit parler avec lui sur les conflits ou la guerre froide entre confrères Naye Moussoussou et Tourbe tapé sous ma solo au Italie livre Naye. Nanga ina bino toyebi ki azobimisa livre Naye d'ici là. Pe Tourbe te sous ma solo ya Boza Mabe. Voilà, merci beaucoup à toi Killer si tu es là aujourd'hui, à Lendele Jean-Luc Kadima. Merci aussi à Kelly Kalaki, Business Keliaro, les enfants d'abord. Merci à toi Bobo Tanganyika. Nous sommes avec Monstre. Monstre d'amour, bonjour et bon dimanche. Oui, ça va Francis, ça va. Merci beaucoup. Santé en forme. Ça va en forme, oui. Voilà, mon système de poto. Oui. Talaga et pas Chabani record malili moyen donc on a peut-être une écharpe promenade. Mais Monstre, le coup la peine à toucher ma poto il en étant congolais, africain. Likambo ya Tunisie, ils ont na Tunisie. Ozo ya mbangonde nini? Na Libye. Na Libye, pardon. Oui. Likambo ozo na Libye, donc ça motema pasi mingi. Ça la biso pasi parce que toyebi déjà biso ba to mwindu tozala ki sujet à esclavage. Oui, ça là que les loba noirs américains au bazan des États-Unis, ba papa na bango, ba koko na bango, bazaki na bango esclave. Donc, tu vas dire c'est ceci là déjà. Tu vas souffrir sous la séparation en apartheid. Mais, curieusement, les hommes ils ont vraiment avec beaucoup d'acuité au niveau de la Libye. Donc, vente aux enchères, il y a bateau. Donc, tu as soudain une époque, il y a tipo. On a une limite que tu aux enchères. Il y a là, il y a Pessimbongo, il y a Motumo, Yazanabino, voilà, mais le score est commis maintenant que non. Pour la Francine, on a appelé ça 500. On a appelé ça 600. On a appelé ça 700. Moto. Les œuvres d'art. Les alité que bijoux moko boito diamant, bozo et aux enchères. Ni voiture. To molangi moko ya 20. Non, ils appellent moto. Donc ça attriste énormément. Moni. Nenga na ebeli na histoire ya mokili. Tous en a trois façons. Où ça que ça là qui montago c'est l'esclave. Il y a d'abord par la guerre. Tant que vous avez guerre, vous avez gagné. Tant que vous avez pouvoir, les colons avez pouvoir, vous avez esclaves. Donc, vous avez gardé les esclaves comme vous avez texte. Mais en tout cas, vous avez un sujet. L'esclavage, c'est une forme de pauvreté. Tellement pauvreté, les Kimingi, vous avez occupé. Aïe comité capina bino ali nazana esclave na bino pour asoka ta ici na bolala voilà to apparemment musu ba côté capé bana na bango pour on bon futa le fisc ba day et puis tout ça na point musu zali il y a crime moto ayibi par exemple ba kangié et salami que bon moi zong salam sur loko ayiba gité abo comme esclave on a na bataille kala ou biso to yibi ba forme esclavage mais il y a les réseaux les canaux Libye to éviter et ça a sens nini bato baye na mboka na bino parce que bazulu nga bakende quelque part pour profiter de la faiblesse na bango pour monter ka bango aux enchères donc on a évité to classer en catégorie ya guerre il y a pauvreté il y a crime il y a kiboyibi to nini donc vraiment ça fait trop mal Libye mboka wana eza pays moko
ezali na 6 pays, si on peut dire, limitrophes. Oza na Égypte, na Est nango, oza na Soudan, Tchad, oza na Niger, Algérie et puis Tunisie. Mais au moment donc ezali na 3 pays arabes, 3 pays ya ba noirs. Au moment na ba reportage bazo lakisa biso wana, au moment na jamais ba algérien, to ba tunisien, ba tekisa bango, to ba égyptien ba tekisa bango na Tunisie. Comme par hasard ba ba noirs. Le loko wana vraiment na yebite soki comme esclavage ezana biso na peau. Donc ça, c'est triste. Voilà, merci, monstre d'amour, mais ça fait très mal. Mais Félix Oisé, quoi, et ça lit moins tant depuis disparaître la télévision, ça au monde dans les sociétés. Raison est que ça la mine. Non, mais parce que d'abord, nous avons comme un livre. Nous avons comme un livre. Pour dire, c'est celui qui, au moment où nous parlons, nous avons une édition française. Bon, on va y dans ces trompes guindé. Nakanisaki que si on a signé signature, peut-être dans 1 mois, on va livre c'est cela non. Dans 2 mois livre ko bima ba ibsinga habiter ils ala bon côté. Singa pena faut pas ça là dépôt mo benga légal. Faut soit référence mo benga ngo ISBN et puis faut pas là ndenge nini pour ça la promotion avant livre bima. Ba zo ba contact et c'est quand ba dispatcher livre na yo. Pour nous que vous avez un supermarché, vous avez une librairie, vous avez Amazon, et puis vous avez un livre numérique. Donc, mais pour nous, un moment, parce que les étaient pour les gens boire un film, ils ont marché au cartonné, au profiter pendant qu'il y a un la reine, na moi repos, on a aussi reposé, au que non t'es na comment livre non. Choisissez moment pourquoi faire. Non, ils ont vraiment que na comment na moment moko, moment qui font na comment. Donc même nga moko quelque part parfois ça un peu surpris na comme na commis. Tant on a aussi relire na vie, oh mais nga na comment qui boy. Donc vraiment ça que on était habité dans le logo moko boy. Ça dit que commis peut un esprit quoi avec écrivain. Même banzembo na sala. Même si on a un texte, on a dit, oh, on a le boy. Non, j'étais trop loin. Donc, on a un livre qui pareil. Comment il y a un moment où on a bien fait un coma. J'ai fait plus de 9 mois, exactement 10 mois, pour un livre. Donc, on a un moment en particulier, c'est un livre vraiment qui est bon. On a dit qu'il faut un coma. Il faut un coma. Pourquoi? Parce que, on a dit qu'il y a une idée de mais lingala. Sikoyo mekolo mususu ba profiter na mo mukeza kati na ndenge nini so na tikale kana parce qu'il est dans lingala voilà donc il fallait que chama musu na français et puis makamuna musu na lobby musu na loba ngona banzemo na mukuse na développer mais ba sujet nini za sika on a abordé ba sujet belé ça dit que na yemba yango te parce que ndio soko changa na mélodie te on a eu période beaucoup lombo makede ayimba kana bien acha ba mélodie na pe kitoko mais tellement akina makambo minga koloba akomina koloba on a simanongo ngai yanga la pisco na comme une étape moko na lobby pe déjà pisu na banzemo me ko kate singa faut livre na komaka donc changa la papier monde entier va découvrir ngo mais moi c'est lokola to beti solo ya filmo mais bato bazolanda biso bayebi ke filmo na minute oyo victoire ate comme na kamonionso ata na basket ata na nini komaka ka filmo liboso sa kango zaki version moko boy autre ko ba kitira pays vie na ba fan na ye na ba consommateur ya bonne musique mais lelo filmo e comme neti nzembo moko ya l'état surtout à Léopard comme na nzembo moko officiel neti nzembo moko mboka to moni pe c'est une fierté d'ailleurs tout le monde peut na mboka msupe comme ba joueur à Tchèque ya beti mais na part ya l'état congolais est-ce que Félix Oisé quoi il a bénéficié quelque chose? Bon, ce qu'on a bénéficié de l'eau, d'abord les reconnaissance que tous les artistes oui bah koki ko ça a quelque chose tant ba Corée ça là qui nous occupe correct au bon temps ba organiser qui francophonie francophonie salama qui nous se rappeler soit né on a bien été mais je pense 2012 on a pas souma la montée on voit qu'il y a on a sali chorégraphie bien pour les orchestre belé donc à chaque fois nous allons pour défendre mboka côté wana il y a pas de problème mais dans un mbongo moko te ke bimaki quelque part na compte il y a l'état bon oui il dit que ote pour la reconnaissance il y a film bon mais je dois reconnaître que tant que dans le studio à cette époque là excellence de Nikamba il y a côté la biso excellence de Nikamba et bon dimanche excellence
Chimbumbu. Chimbumbu. Ouais, donc à Otala Bisso, à Tiki Bisso mon enveloppe, c'est juste peut-être pour nous supporter ma frère studio, ça coûte trop cher les disques, trop cher, surtout dans le niveau Bisso. Nous avons à peu près 40 musiciens. Ce que tu as au bureau, tu as garde du corps. C'est-à-dire que si tu as un studio, tu as à peu près 50 à 60 personnes. Tu as la régie. Tu as film, tu as le fond. Si tu as les dendons, moi travailler bien ça. Donc, dendons ça là, donc c'est-à-dire que nous avons donc nous surtout ils ont des frais belé, tu travailler dans Bisso. Mais dans le barilo comme moko, c'est dans le barilo kala, Nzambe. Si tu as payé bino bilo kakolia, tu as payé à petit. Si tu as payé à petit, tu as payé bino pe bilo kakolia. Donc les cabos a fait sangai. En tout cas, si on a un projet, ni bon les gens à te faire ça. Donc là, c'est la comprenant. Après, que c'est les cabos ensemble. Si on a bandit projet, par exemple, il y a l'album. Attends, on a bandit avec peut-être une idée kaka. On a kaka, ok, ils ont un bateau, ils ont un esprit, un mécénat. Bateau, ils ont ça la question. Bah mécène, bali, bateau, ils ont un bon, ils ont un pambola, ils ont un domaine moussous. Mais bah y a pas si culture. Bateau, on a l'intendai, bah dread carolage à Wechi. On a battu un jal qui quitte à Saint-Terre. On a battu un Eli quoi. Donc, Rambo Bahati, par exemple, j'ai mon ami, le général Dédoné Banze le Bunji, à Tika Angaïté, aux en studio, ça dit qu'il va Edouane et Yaka. Parce que nous avons besoin de Kabope Sangaï. Mais dans mon bon gouvernement, il y a un compte, il y a film. Il y a un joueur qui, par exemple, Jeep ou un bon. Mais parce que même dans la guerre au yakala so tali même dans la film net ya ba écossais au moins ça na mutu mo so beta musique pendant que bino bozo bunda ya beta musique so bo gagner il peut bo tient na compte ba gagner ki bo bateke yo so beta parce que motiva ki bino pe eza motivation quoi bo bateke yo so beta no musique vraiment so tali même na Titanic pendant que bateau ils ont coulé mais ils ont bateau ils ont ta musique ti autant besoin ça le fort on a besoin motiver bino kaka ba motiver bino kaka ti beaucoup fina ba onzela moko donc on a kufa nzela mona ba léopard mais c'est bien seulement d'un côté mutu kande suko donc habiter yo ça non vivant mais monstre oui que toyoka moi ba rumeur moko na c'est par rapport à Mambo ya léopard il me semble qu'après départ il y a son excellence Denis Kambaï na tête ya ministère ya sport abi paré bato bayaki après basengaki qui monstre à côté studio bandela poil on l'appelle ba mabanga mususu notamment ya ancien ministre de voilà côté na songi non c'est donc ça dit que omoni soto ngato sala ce qui par exemple ba konzo bayaki sima baleka version ya film ezate pona ko bien attirer ou ebimaki. Je pense que peut-être que nous avons besoin de version moussous. Parce que modifier. Non, je pense qu'il y a un projet moto ça là, net film pour les sous, tout bêta. Parce que net il est là, c'est au talibien. Parce que bon, tous un peu déçu d'une équipe qui est pas un peu déçu, beaucoup déçu d'une équipe na mondialité. Mais film moussous lingob mal sous. Il y a word non lingob ma. Il y a word lingob parce que Cédric Bakambo par exemple Bakabananga banani na film liboso ba laité donc ils ont logique er moko bo c'est disco film moko bo bango en fait ils allaient nze moment on a bisaki on pour motiver ba jouer pe nze mono egotika la par rapport à mituka bazwaki ça dit que ba mituka na mona ndete na minute mo so sa tekaki yayi mais moi teka nze ba film ezate na komona ina kati moi teka ngo ezate et on a idée na ngeza la qui faut tout le monde personnellement surtout que na coupe du monde mais on comprend tenir nos regretter notre la coupe du monde il y a on a osenga pa ya batwidi soit Zolanda ngai international voilà ya bina pe fumbu bien abe mais la biso ngata kuna na mondial donc faut qu'on filme beta na mondial quoi parce que les alliés dans c'est va vainqueur ningo lobby les le film où très liga na balete au moins on a un étudiant a eu diplôme naé a beta film voilà donc on a peine moi si boswana ki botan boyokani beti ko ina na film beti on film maman bitala yo lo ka bola batuta le film no donc ba otikala voilà donc il est bien film mais monstre beaucoup moins au salandé parce que musique yango na net aux hôtels il faut qu'on se le dise et comme moi très compliqué mais beaucoup moins vivre ndenge nini par rapport au pays pire comment vous pirater œuvre na bino c'est difficile
Et beaucoup vivre ndenge. Beaucoup vivre ndenge surtout na bana batu nyonso bazaka sima na bino. Oui, c'est ça, nena lobby. Nous sommes bétants à pèse bino bilo à coller à pèse petit. Pèse petit, à pèse bilo à coller. Mais bilo quand on est diminué par rapport à ndenge zaki liboso. 70% il y a ba entrée na biso, neto ke na susu, na pototé. Et les lots en baisse. 70%. Ils ont pénalisé bien ma casse. Mais poto ils a qui tira PV na nemo to ke ne poto le musu 2 fois 3 fois. Faut le voir comme ndenge ezali na ke na bana batu na poto. Na ko na ngapele musu ko croiser maboko. Comme on a kaka mission ilio présenta na su fatiro. On azo l'action ba biloko bazo so ça le plaisir. Les musu na président bon on a peu moi boy ezate pas okima. On a présent en voiture na ngao de donner on a kini on a yoka penga na de donner kitoko mo eti. Oso ko misa mo bulu ko bikina oh ngam na bisa ki yango. Aba bon na kimi orchestre parce que talaga ba mbongo te fula kala. Non mais on va voiture belle une fois na de dans la 22 voitures. Donc zo mona mna ke osa ina choité quand même. Osa na choité mon bo misi pena ke ozo misa ba voiture ba musicien et ça la au plaisir. Ou peut-être vieux mo falo ça la au pesa bango. Mais générosité baninga bandeko na bango baza na poto amoni ndeko na comment obeta muziki akabili bilamba akabili biloko ebele lelo za manque monene. Alors pour nous répondre précisément à la question na yo donc moi ba entrer miki ça na niveau ya ba internet ndenge to chaka bilo musuna banze mona musuna ba internet moi ba vente ça la maka mais ça insignifiant par rapport à obeta concert live pe na poto on obeta no ata 200 concerts en Afrique. Et comment on a pototé. Mais bato mso comment lo bakia Angola Luanda eleki na mso ba d'ailleurs Luanda eleki na ngo Paris wana. Bon ils sont associés à poto le biso quoi. Mais la réalité pena yo comparer Luanda, on compare on n'a rien contre Angola quoi parce que za mboka oyo ba ça la pe bande ko na biso mingi ba Alex Mfumunti ba Baudelaire Kuyena ba Roger Jacques Roger Muzinga le docteur ba te belé baza kuna donc ozoma mnaki oui mais poto ezali poto zomona donc ndenge vient na vient mikolo baka do wani zamboka bande ko direct na Jésus Christ donc direct na Jésus Christ donc pour mon en Afrique ah bah ça biso na pousser na mabaya donc zomona mnaki donc omona likamego za no bien mais omona ka boaka en Afrique kaka voilà Afrique parce que bon est na poto o meta par exemple na salle moko boy yoga na mentalité batwana basi basombaki ba billet déjà pour la salle wana lozo ba pena que non concert au nazana en hôtel jour et salle wana basi basombaki ba billet et ça est déjà plein et puis salle wana obeta na Lille basi basombaki ba billet a so mona mutasomba billet avant o mena ndeko na yo moko mais ala en sûreté ko obeta ona est-ce obeta pena aux assir est-ce que vous voulez no kate mais ce qu'on voulait donc vous voulez ko ça dia ba calculer on va ça perdre et bisio d'ailleurs mon économie en mboka faut bacha bena bato mwindo poto yebi ko boya mbongo ebima na ndenge mona no mona te donc to linga dépense te ya on moni donc poto ça poto donc tala par exemple aux exemples ya Michael Jackson alinga beta concert moko boye o ya ataki tanga kufaki producteur albina bato boya na ba billet na rembourser bino habité to tika na comme souvenir chango suko na kini au moins maintenant mutayo sa mbongo na ça veut mon et puis tant on fait ça bien bon ça fait ça bien on ça soit faux bien donc il y a pas si comprenez que nous sommes avec monstre donc ça en tout cas c'est la sagesse quoi la vie qu'ils ont ça plaisir na bato bazo landa biso honorable na biso ya Masina Micho Noka depuis Londres bazo landa biso et ça la plaisir masana ngai Rifin Kota donc il y a mwana mais les loyo moi c'est aussi abino pe passi parce que ndimbo beta su na pototé wana les lo boyebi cause parce que il faut la vérité ezali parce que bino bobetela ki pouvoir en place pour saler le chef de l'état banzembo bozaki mo musicien belé mais chaîne na ba musicien wana voire même na ba innocent ba beta su na pototé les lo cause eza wana mais na ngambu ya l'état bato bino boyembelaki bakonzo boyembelaki est-ce que bazo soutenir bino est-ce que bazo compatir na bino parce que ezali bozana mawa ko bete so na poto to ndenge utu ko loba na bato bazo landa biso ezali ti bozana mawa on a passé est-ce que ngambo bino omemelaki wana
gouvernement en place, soit pouvoir en place au Bino Boyembilaki, bazo soutenir Bino, bazo compatir na Bino ensemble. Bon, peut-être bazo compatir. On est tout ça que l'homme a mené à Bissimbo on a été. En tout cas, côté que la somme a peut-être pas que la Bissomé. Bon, on a tout de suite. Que boyana no bozo mbongo moko bonde bobeta suna poto. Kende bobeta suna poto wana te que no boyana. Peut-être pe mbongo mwebi ba fona lo babo comme ça ba luka moto wana zo mbongo wana. Ozomona. Mais parce que depuis 2011 to beta tilelo to ya mama li susute. Donc elo moso salamate. Donc il faut ba comme ndenge ali. Mais est-ce que ba to est sensible au point que ba se pela ndenge biso to koma lelo? Je ne pense pas. Peut-être que vous avez mon moyen de ça la défaut ou bien peut-être que vous avez que mon ebima na mais mutu moko boye yoka ke natana li solo apamba ke non ba mo elo mo ebima me ba e koma pas na binote te tous ala ki 27 si je me trompe pas to embela ki mokonza mboka déjà papa ndombe sakufaki tabule ya kufi non tabule ekuta bata aimbalite papa ndombe tozana papa wemba na kestere menea l'autre tikali toujours diminuer ka nombre donc c'est pas beaucoup fa déjà kufi déjà tozali oui effectivement donc mais ce que le lo ko bima donc la famille quand même na bango ezali je pense que ba cause un peu quelque chose ne tout ça l'émission boye ezana bato ba cause la peu sensible na ona zoloba personnellement ngaza ko triste ngai tout ça la boye siko yo vani na ndako zana posa ba unité obengi mwana moko na quartier petit yana no yaso melanga ba unité ba unité siko pese $100 soma ba unité so melanga ya 80 mais 20 il y en a $20 wana siko tanga ke soma ba unité ba tutie na facture akufi tango baso sala batanga ya mwana wana yo lo bana famille wana bo ngala tindaki na liwate na tindaki ba unité donc ngai na tindaki ba unité yimo salaire na talinzela bienté akufi je pense pas lo ba bongo. Il faut compatir quand même que non à mon petit son a tinda qui payé té de les monsieur le cambo et la qui était donc le cambo et la biso la quand tinda biso ba unité donc sikoyo ne to kufa ki wana bo ça l'accident so mona sikoyo obilo mo singai domestique na ngai to solo anai abisinga ke o tel comme on est anda quoi yo comment c'est et singai ngala bino oh yo se colonie ya mutabandu oh moi sinon so bela mais comment bakomi abilonda donc moi sinon amuluba oh mais yo mutabandu no ba yo mutamuluba ndenge ni abisinga bi président ya accident ya ngolo moli donc mariage par accident de faut tout les go accident ndenge ni yo sa oza mutabandu obali wali muluba ba tunyo pourquoi le big est accident donc nana zuita on tout était accident na ndenge ni donc nazongi na likambo tozongo loba donc biso to kufa na accident ozomona mais ce que lelo qu'est-ce qui fait que pour ba mission congolais msupe baza kuna na poto récemment na otako landa ba ancien ya wenge ba Kaluji et les autres bazo beta na bango et ba bokechu premier pe ba to bele baza kuna ba beta bango na poto bango baza bango ba kuma ba français to ndenge ni na comprendre vraiment eloko wana te voire même na ba innocent msupe parce que tango bino boyembelaka Mokonza Mboka Bafali par exemple Bafere ba héritier ba yembaraté mais qu'est-ce qui se passe même les innocents ba koti na kati mais ba musiciens congolais baza kuna bango bazo beta na bango. D'abord il faut se poser cette question, est-ce que sur le biso to beta na poto te eza penta poto emela Mokonza Mboka? Je ne pense pas ça aussi, je ne pense pas ezaka ka alibi moni ezaka ka excuse moko boye toloba ba obeta te parce que ba emela Mokonza Mboka moni Mokonza Mboka esika zali malheureusement batu mingi moni bako ina yepo na makambo belé soki ya ndenge na ndenge mais moi je sais que Mokonza Mboka za na bolingo na biso moni tanto betaka na mariage ya Mokonza Mboka na mama Olive yelo mo ile kana kana boye place na comprendre que Mokonza linga biso malgré ministère na biso ya culture ezali malgré imiko sokoda oni mais Mokonzi asala en sorte que tous en bon wana lokola neti directement na maboko na ye pona nini asala li bon parce que aboya ki soka pesi on a na entité moko boye le musuba dégrener biso donc jour na mona na muto okoma de yono moni na presse na mona ke Mokonza linga biso donc lokola bato bakoza na opposition na ye ba moni ke biso to betela ki
bon basangisi biso kaka sinon te yo opekisa moto lokola héritier beta poani na bapesa ngutu mbote na konza mboka te c'est ça n'est pas héritier héritier bana batelemi fera yeba te bafali bayima na bango te en fait na likambo oyo eloko esalanga mpasi eza nini bandeko na biso oyo baza na chance ya kobeta na poto bango nde fale babundela biso so otali bie poto epekisa misiki te puisque chaque vendredi de vendredi à dimanche baconcert ebetana bato bapekisaka concert héritier ntango balongi wana bakendaki concert dans le même jour puisque baorchestre yango ebandaka vendredi oyo apoto wana ebandaka vendredi ebeti samedi te ebeti dimanche donc musique eza nango mais seulement mitu oyo eutaka kisasa nde balingi yango ebeta te donc soki yo ozalaka wapi yango ozo comprendre so amoni ke yo ozalaka mingi na kide obeta te na biso bato tokoma poto liboso ya bato mingi baza kuna toza mpe na diplôme oyo bakotikala kozwa yango te mais ya poto mais na yo omona minake no yo eza neti biso nde bakolo poto me babi na yo zala nano okoma mokona osusima donc eza pasi ozo comprendre ezali pasi mingi depuis babeta apeka bamusike na bino apparemment mais yango nalobi bato bakoki kobunda mpona biso ezali bandeko na biso oyo baza na chance lelo tokobenga yango ndenge wana ya kobeta na poto ifale bango nde babanda bagrève mais comment tobetela bino vendredi samedi dimanche alors que bamasa na biso na kisasa omona azwi visa na pasi aye awa bino bozoboya babeta so ndenge wana biso mpe tokobeta te mais bango nayebi te soki arrangeaka bango mais en tout cas babundaka mpona biso te nazoloba ndenge wana mpo bandenge wana boza na poto boyoka pena ke eloko bozosala eza ce qu'on appelle en français paradoxal eza neti le contraire ya logique monsa bokechi asilika na biloko boye surtout bagros mo wana ntango ekomele lisusu d'abord fa bana okoma paradoxal so yebi kokoma yango bo wana soki todiscute ya pasi ya mo wana c'est-à-dire que non omoni moto lokala bokechu nakoki meme kutu kosadresse na ye te parce que mwana wana apousse motema mabe banani balembongo ya mobutu toloba mbongo ya politique lokola babokechu wana lelo sikoyo ekomi bololo mbongo non je pense que nalinga nasala likambo na Grenoble donc bokechu mpena longwa mpena Bruxelles ayeti Grenoble donc aye mpena po playback esalama te moni mais babokechu fo boyebake biso nga na arankiniere ozomona bokaza te likambo wana esila esila mpa nanga esila nano te ngai tokozala 9 ofingi biso mama na biso tokozala 10 9 babosani me ngai nayebi biso na kokufa nango c'est-à-dire que il faut nazala ngo na motu parce que so nasala erreur okobandela suki kosalanga likambo wana yango nango nakozwa su risque akonisa libaya na poto te sikoyo te mokolo bango bakomonaki balingi balibere ça va mais nazongi lisusu epa bandeko na biso bazobetaka banzembo ya baorchestre oyo lelo ekoya kuna na poto te lelo jibe akobeta na poto te mokomona bato ya wenge baza kuna babeta banzembo ya jibe ozokopali likambo ngo ndeza et puis bato bakoti mpe bozwema banzembo yango so ye alinga yamemela bino siko original te yaya te donc je ne comprends pas mais nazo comprendre eloko moko ezali ke tozali nazo considérer bandeko bazobunda na poto comme une partie comme un parti d'opposition omoni na démocratie parti ezalaka na pouvoir il faut baninga mosusu mpe bazala na opposition mais na tangi na histoire ya première guerre mondiale na ya deuxième guerre mondiale namona na guerre moko te bapekisi mosala moko oyo te ndenge guerre eza makasi bo en tout cas bacoiffeur bokata susuki te obibi guerre ndenge ezaleli en tout cas musique ebeta su te o guerre zwa mboka lokola Syrie na moment tozoloba nazalaki na poto dernièrement awa nayaki surpris oyoki mpena ke non pianiste moko ya basyrien alingi abeta na France wana batala nango ndenge na Syrie eza lelo tokokompare te parce que na guerre ata mutu moso akufi mpo nango ezalaka déjà pluriel mais bapianiste na bango bazobeta basculpteur na bango baza koexpose bapeintre na bango baza koexpose pendant que mboka na bango eza na guerre parce que nani toloba culture ça n'a rien à voir na makambo nyonso wana parce que lelo mutu mpe akozala bo soki mutu atindika guerre wana asali akokotale mosusu atali exposition ya peinture moko abi bato bazo vraiment bayebi kopeindre boye mais mboka na bango eza na insécurité te fona sisa guerre oyo tosisa makambo comme ça tout le monde a bapeinture mosusu ya kitoko c'est ce qu'on est en train de souffrir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ceux qui olingi olata feste kitoko ndenga na fandisi boye donc adresse ça c'est moko na veni Nyangwe chez Fabrice Simba en face kaka ya MM na nzeta libre mais wana boutique 48 fois IB ba veste bien zali ba chemise bien
ba chapeau ba Lacoste pour na bino ba responsable na ba Playboy. Donc monstre bato ebele na yebite so na ko benga mo confusion. Pas ba chrétien na pas ba pagano. Mais est-ce que musique au bino mosala par exemple Wembeli Katikayen, Wembeli l'architecte super intelligent Simeon Sindondo, bon dimanche à vous. Est-ce que la musique on est cause à paix consommée par les chrétiens? La musique au Salaka. Normalement oui. Parce que dans le débat mon boyo na pasteur Godin Poyi a wakaka pa na biso na Congo de télévision. Et indaka mabe est-ce que les chrétiens peuvent consommer musique na bino? Ça dit que problème il y a un zemo za premier contenu. Parce que même ngamone nazali boy. Moto mususu pe to beta ni musique ndenga moko ko sala nzemo moko bo ngape na difficulté à consommer. So malobeza mabe. Na kovanda boy na talinga bime non parce que baba loba na koyoka kote. Na koyoka kote na fandi pemine na ba lita chamala. Ozomona na vandi na ba général de donner banzelo bunji bato na ba colonel Jacques na ba Hervé Mavungu. Voilà. Alors moni ovandi na bato mo bazo se respecter. Ntsema boy lemso na koyoka kote. Na lobi bien même oya biso moko. So na auto contenu nzemo nde kontaka. Mais problème biso to za na musique na biso. Ba lingi même koyoka contenu te. Parce que comment ça dit que ça dit que na mutayembi. Comme ça dit que na mutayembi, wase quoi, ça va. Donc yango te. Bon nazo mituna na livre so bo benga pe livre nga mokili. So nga livre nga za mokili, bon livre la grammaire. Mais ba Gérald Mine baloba ke boza ba kisi musique na bino na il faut kisi, sans kisi ma trop. Yango bango ba ko consommer parce que lumière na ténèbres sangana jamais bino boza na kisi bango bana. Siko oyambi mutu au moins so to côté na Bible. Et dans émission donc ça dit que côté na terrain moko na koma ka l'aise ko leka bambisi. Vous comprenez? Mais au cas délice qui pour la bambisi te. Moi temps délice qui bani ya musuba kufa bambisi ba sepela makasi. Donc ngaso côté na kati ya mama na délice ya mama Bible wana donc ngana ko mina ko la bambisi. Mai ba kisami na sepela na ngai. Pour na tanga yango déjà bandeli tisuka na tanga atile lo na bien très bien. Tanga peut comprendre. Oui, mais comment? Moni. Non. Et ça dit comme il y a contenu. Contenu ya nzembo ya mutu. Sikoyo. Frère Moko. Mais non, ça n'a rien à voir na makambo ya kisi. Na lobi tant que na ba pharmacie wana. Wote pesa nga aspirine. D'abord ebi comment mutasala ngo. Oyebi loge nini ya zali. Pone so tirisa mama ningo na te. Ka pesa nga aspirine na ko mutu pasi. Tuna na mukona ngo. Même so ba ebi so moni muto yo. Ah muta maison boyo ba pesa nga kisi. C'est dit ça va mutu pasi. Donc etaliote. Ozomona parce que na erreur muto salo déjà passé. Mais monstre. Ça dit que na loko na expliquer. Tout le monde kota mingi na ba vie privée ya batuté. Yango ne ko boma ba église mingi, yango ne ko boma même na enseignement biblique ya batu mingi. Au moment Jésus Christ batunda ki batu mbale ba yepa na yende te bakabola héritage. Abi aboyi. Mais lelo que nous tout la pasteur mon maman héritage. So boya na ona na. Bwana wa ezande nini? Ba le bangama ba testament le binini. De quel droit lingo kabola batu héritage? Au moment en église bazo pexabino botanga teti na ba université na ba institut supérieur. Ça dit que bosuka kana niveau moko boyi. Comment beaucoup qui dans la bateau tila bétude na bango. Ça dit que bateau ba sala na nzambe zaka bateau batanga mingité. Tout ça ce sont des erreurs. Donc makamou mingi ça dit que ba to ba neni ba pratique mo ya bo moto et comme mingi na kati église. Qui c'est quoi? Qui c'est Zali? Na bino ba journaliste. Qui c'est Zali? Mais comment? Qui c'est Zali? Une entreprise OK na on atra au monde qui c'est même pas dans le binôme qui c'est Ezali. Mais oui, on a dit Ezali partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que Batumsou Bazana monté. Mais on a généralisé la musique, c'est-à-dire que c'est une surface à Kanakis. On a en face, on a profité de l'occasion. Bon, Félix Oiseau, oui. Monstre. Donc, on a qui c'était Timbo Beta musique beaucoup. Ah, mais au moins, on a aussi Moutaki Sako, c'est la beauté. Donc ça dit que donc mon ngai Satan niamana yo na besoin na yo te la vie na besoin de la vie na ngai yeba ça ko mutaki salo babo so na butu ba ko pia ko la ete ba ko la babo ete parce que na fingi Satan moi na fingi maman na ete parce que maman n'est jamais ça me tasala yi ozo ko donc ça va sala Satan te masala ki Angelo moko boyo bongo na koma Satan na ofinga nyama na yewana parce que lo comme ça tinu mo fingi Satan na ba pe bazana ndako bolanda biso bakamo oh yi ka nda fingi Satan mais na yebiso ke ngana Satan to yebanité na pe to kutana te ça dit que
boyebi vie na biso mwa na matete comme on a edingwe boluka ebotuna pour bato baza na vrai kisi bango wana tuna yepe na siko est-ce que basiko za na kisi abana omona wana na éviter so basala ndenge na linga moti monstre entre nous debi que ba période moko mambo ya na Kenya il faut na obligé na lobango to la to na sijana ke bakanga yo na ebembe na kati na te za ba rumeur eza ba rumeur ça dit likambo banane ni ngana uti poto na ye je me rappelle azaki na mina ngo Richard Mbiavanga si je me rappelle pas donc ina batba uso na aéroport na yoki na aéroport que obi musicien mo atambola na bébé na voiture tant na salika de wana batba ko zonde ba bete ba yeb singa ke musicien mo na kina atambola na bébé na voiture tanga mo na sali 2 semaines na absence na ngai tant na sali 2 semaines ay ko bingam na tambola na oh donc c'est que na yaki na kin sa ke na yeba na supe bébé mo na tambola na ngana ngo na songa na ngapoto sima na yeli susu non eza ngo ba rumeur eza ba rumeur bato orba to sala boy to lo ba boy neti le film ndenge beti ezobeta boy mutu pa ko cancela mabe ça dit que to sana défaut moko boloka biso ba sala biso na poussière na mabaya to na défaut moko en Afrique soki mutu asali likambo esimbi il faut to lier on d'abord na kisi on dirait que c'est pessamité ma bateau peut-être nzamba est incapable voilà c'est comme ni le bon papa Lutumba est-ce que nzambo akela biso kabarate nzambe pena wakela biso pena nonga pesi yo vie souffle po peso ka le musu moi ba succès mike to zana ngona moto limeti wana do po peso ka yango wana kaka donc ça dit qu'il faut qu'il soit kuta na sata c'est triste Félix Wazekwa asi rotala raté la côte rappé ba réseaux sociaux ma ndenge za oleka mikolo musique na biso ndenge za okumba parce que ce que talibo na monde na bino musique mikolo ye moi mingi zalaka na o meko moi mingi mona musicien mo bazimo catch na la kisa binga catch na des affaires mususu ala kisindako okuna la kisi voiture net mikolo moi guerre pesali entre ba confrère na yo Koffi Olomide na faire est grave sagesse et belé point de vue na cause à la mine nous on appelle comme on ndenge nini po okikoloba nini bon ce que les types on a ndenge lobeli kamo ya ndeko na Koffi na ndeko na ngai faire ndenge bazo sona wana et c'est personne moi était oh on comprend pour ça ko sona moi ya bien oni parce que moni ba chanter akala bazo sona bongote oni yango no mona ba vie na biso betaka musique kala bazaki na mapango te bazaki na banda côté parce que zaki pe na kati ya ba débat na bangote moi les lobby to komina ba parcelle to komina mo ba bien pona nini parce que ba retourno mo comme sur na plateau yo zaka na nini omoni donc non faire tant zo ba wana ke est-ce que ma voiture so na voiture par exemple il y a $100,000 to bona bona e biso do kitoko mo ça na te il faut des beza ça dit qu'il faut tout discuter ma biloko wana parce que bato ba o alinga zumo ma musique akemile na oka masanga akepesa pesa pas basi yo comment go mesurer section na basi ya nduma ku bazana bango qu'est-ce qui dit que oyo zuona za ngo ya ndumba te on a passé belé lo ba passé ndumba belé vraiment na émission est-ce qu'il faut mesurer bozuna yo moto to bo moto na faut mesurer par rapport au nombre de basi vraiment ça na sens tête alors ba vie na biso ba sala musique kala ba débat na bango ça va bon ya on mona lelo ma banda ko yo gêner bango mais biso siko ba solo ça bien parce que mona lelo leki na fali on n'a pas mis par exemple mutuka na imo ba somaki ya cher voilà est-ce que comme conseil au pesani parce que maman comme kende moi mabe okebite lem susu to souhaiter to yo mona lem so comme atina justice te kasi ngana linga butu likambe comme la justice oh ozomona parce que so likambe comme la justice ba tout non parce que tout le monde a se retrouver dans prison et ça là bien dans le bien faut tout la rappeler likambe même la justice ce qu'on est fait renenga le bien on même la justice pas nesi yeb ça en était pour yo na ngi débat on peut bien les likambe ni comme la justice atangi comme ya motu te asali ba illusion na makambo pe oyo ko sala solo comme ko sala lokuta siko yo même la justice ndeti pour la likambo ni non je pense que les likambo oyo faut tout s'élever oni moto fingi yo peut le cas la télévision soit sur l'union répondre na oté mais les likambo même la justice karaté bokemba on la justice boké la justice normalement moto la justice ou za militaire oni waza bisete alingisi ko lelo par exemple a sali réputation na ngai mais ndeko na nga misi afinga par exemple binanga par exemple na bobina te na bano zelaka boza mabe tota so na mobina te
C'est tout. C'est dit que réponse na bango faisant na musala na bango finalité. Au moins ba joueur on va mettre la caméra aux hommes na caméra répondre na caméra. Voilà. Au moins ba joueur boko sona na balabala bo laksani ba mbongo suka nango quand on beta match équipe nini o gagner. Donc likambo ya faire na kofi ezali suka nango taba misal bon yana ni oleka muninga na kitoko. Finalité tribunal na biso nde yango wana. Voilà. C'est comme que parce que ngana yeba na mutu boye ah nga ba mekanga na makambo na ba place na mema ba on place to na samba. Donc to na samba na présidence hein. Voilà, vous avez donc so yena makambo na surtout ma tribunal na 4 festes mo na kaba ngo teza pour na tribunal. Oh. Na ba cravate. Donc bomba on ka pour na procès. Na ebisio. Po ya lundi ezali. Ya mardi ezali. Ya mercredi ya jeudi. Fona so basko ya vendredi. Donc on bomba inikima ga so. Ezaka pour na ngamba samba. Donc na ba parfait na ngo. Vous comprenez? Donc na tchepe na keno. Toi tu samba zana. Na l'atelier on a pompé ba parfait temps na yé. Bon na tangina ba livre na ya ba grammaire na zongina na susu ba corps de partie passé ba bloc on a pas tout qu'on a parce que ba ça en français normalement. Voilà. Donc na ebisio mo ko mona binake na fundaki moto pourquoi? Vous comprenez? Ouais. Parce que ngas ko na zo ko samba nini na zo on est ba pesi biso devoir na classe. Ni ko na photo samba. Et c'est là on gâté. Donc sur le voilà. On samba la biso. Voilà, moi c'est tout qui est la souka ya na souka émission mais nouvel album nous obi maboza mabe. Oui. Premièrement d'abord au premier titre na boza mabe pourquoi? Pe ba couleur nini oyo bombelu sur na katia. Oui. Boza mabe. Merci mille la question là. Francis Iba. Donc ba couleur d'abord ya bana basi na suis 4 filles. 4 filles. Ba yoka ba ona nzemo zo bima na décembre à les teta. Non, moi j'ai papa Wemba ba invité. 4 filles ba Wemba. 4 filles ba zo yemba. Na ebisio. Apparemment méthode en moi Cindy bon monde qui est rentable. Mais na bien ça dit que Kofi sa yembisa 4 filles. On a battu que Cindy comme à 4 battoirs. Donc on a vu que aza mutu moko. Mais on a mis na 4 filles. On le batako on le bako tout écoute que méthode en moi ya vient na biso bozi. Puisque yemba dans ça mi pikwa basi. Quand nous avons un complexe à Kofi, on dirait que son étude. On ça la bobo. Admettons que Kofi pas embagé na 4 filles. Donc ce Kofi a sali le Cameroun, on s'attend à diable nous sali en. Soit a sali le Cameroun bien, sauf parce que pas tenir à la tramila y on a moins été. Mais son étude par exemple elle a dit je suis moi bien. Ou elle vient que donc n'a pas rôle attend au sobago. Sauf que ba marque ya somba kana soki ba tonga soki ba nini on a moins été. Mais net différent ba marque pour ba marque nous sous na magasin na wote. Vous avez dit que vous avez dit mais les types ko ta ba Gucci ba Pacioti banini au monde net nza bona na Pacioti au monde na na osomba elle dit que ce qui a sali likambo elle wana ti satan muta sali likambo wana te faut ba likambo ndenge sali azandi ko na biso azadi ya bulute vous comprenez so sali likambo ya bien ndeti mwana wa yimbisa wana excusez kana bingi mwana oyo ser na biso nani Cindy ayimba bien mais Cindy azela le teta. Alors on a bien que donc ba fille ba yemba bien succès ni yemba te. Moi ça va couleur ni à part il y a ba film sous ces ba featuring. Bon on a total ngona. Moni total ngona parce que ngana za orchestre mo bien. Soufflant un peu moins ni moi papa Wemba na kati hommage à papa Wemba. Oui, hommage à papa Wemba. Au CP là, sozo kango ka ça goûte beaucoup la zemba. Moni ngamo na sale fort na me ka ko imiter. Vraiment na ebisio et to kaka motema kuté to kana donc ça dit que ba couleur wana ezali ya ba fille et puis ba garçon na sali forme ko ya rumba makasi parce que ba rumba comme ba viena ba karma pa omona kaka o ye presa rumba o ba ka butu lo katika fufu no tsala munoko bomona o ngai roi nini oyo ah mo kutela la fufu ngo ezate. Donc ils sont mutualistes moyenté. Voilà. Donc ce qu'il faut na prouver vient na karma pas. Voilà. Faut na prouver que donc wana vient na itanga oyipa oyoka ala sincère taba. Na moni ndeko na ngobetia pour les têtes na bisi bino ka kombo wana les têtes boyoka yango. Yoka mo na l'esprit critique. Mais ce que ça pena mutu ozonga sima et le bana ngo fere. Otali pena sima ozongi mutu. On comprend pena que non na moni ah ba ça l'effort. OK. Parce que ngai mo na pesi bato banzembo ebele ya barumba o esala pe ba succès. Mais c'est vrai que Batouana Bazaki déjà na bakombo. Puis Bazaki na mayele mingi ya kobongisa banzemo na kolekanga moko.
Le long mo pe na komo koma na maile wana. Kasi faut barumba nga pese, faut na améliorer ngoti. Donc améliorer moi mingi. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission et je remercie Pamphile Yalala depuis Paris et Gabi, hein, avocat sapeur, donc Gabi, avocat Bilele, et je remercie aussi mon frère et ami Joyce Kalema, garçon le plus propre de Paris, et Hervé Samba, garçon naturel de Paris, Christian Yorutu, Monstre. Pour terminer, moi, message sur qui vous là. Oui. D'abord, je remercie Maming la Chabani Record. Merci pour l'outil au salaire bisoto ko balem suboye. Nazo pesa numéro na ngai bo benga ngate me bo komela ngami na WhatsApp, esa numéro WhatsApp. 00 243 99 99 33 9 8 4. Ba suggestion, to lini boye na album, boye na boye. Nous surtout on a vraiment besoin. C'est très important. Tous en studio, déjà tout le travail. Nous avons mis la batterie de Balita Chamala. Les têtes en Zemo. Donc, Denis Kambay, nous avons mis là. Donc, Banzemo Zali Bélé, nous avons mis la batterie. Mais générique, c'est comme on a PC à Moulili. Vous avez oh, il a dit, pour tout ça, il est générique. Nous sommes commandés, bon maman Sinao. Bon maman Sinao, et PC à Moulili. Nous sommes balayés pour la tête. Voilà, mon stress, yo, au chité nanganelo, comme on a déjà annoncé, on a déjà émission. Chers amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Retrouvez-nous à la rediffusion, c'est mardi à 12h30 et le vendredi à 12h30. Monstre Félix, merci pour l'invitation. Mais tous chité na kakanelo, comment par rapport à temps, pour répondre à na combo moko. Voilà, à part yo. Dans la musicien Congo, musicien Nini, actuellement, tout ça, la fierté à la musique congolaise, banda. Surtout, les musiciens Congo, c'est compliqué. Toi, on a Maître Gims. Ok, merci. Voilà, nous avons Maître Gims, c'est vraiment un oiseau salawana. Ils ont mené pour un bon abisso. Voilà. On te le a fallu, pose à la pena, ou il gagne, ou quoi, pose à monter à Mabé. On te le a fait, tu as vu ceux qui prient un meilleur chanteur d'Afrique. Donc tout le babale qui n'a pas mis ça toi tout Gims à cause de la moi donc vraiment nous sommes très contents parce que attends le autre kangimis tu dis que relève les. Voilà, merci d'être venu monstre. Merci beaucoup.